Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi aussi, je suis en ménopause. Pour le bino, tu bien. Des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Après live, il y a homme tamar. Pour te éviter, comme mobile, il y a femme tamar. Tu bien peka homme tamar. Mobile, il y a femme tamar. Après live, il y a sala kiwana. Oh, il y a tomboka ki. Asenga batu ba bimisa video wana ya mobimba baza komona mwasi na ye aobude prophète sikatenda abalobaki bino mo bon bolanda video wana ba balanda ki te bazonga na video na nga lobi ba omona video wana mobala femme tamara lobi akoma vraiment lokwa liboma la koma lokwa biso to ko sambela biso ndenge toza boye kaka maombi na maombi de to kosambela so omoni biso tolantaka soki nzambala te tolataka eloko boye te tolataka eloko boye te biso toza nde prière na prière et tout consort toselaki yango bemission lobi. Après avoir kosela yango bemission lobi lelo na groupe WhatsApp ya bafemme tamar video ya prophète sikatenda ebimi na prophète moko boye asalaka ba divination asambelaka banzambe ya mai ba kiriezima ba moniye na prophète sikatenda. Donc ti basalaki live wana femme tamar na mobile na ye ba yebaki que soki batu yango wana bandaye kolobela batu kino bo kate sous parti wana bo bimisa po ebeki ba ko bimisa video wana. So bomoni video wana nanti. Non te la bino video wana bolanda o. So bolande yango tango tokozonga. Ndi na koyesa bino makamni ko meli femme tamar. Iza passe. Na ba question belebele bat baza komituna. Soki femme tamar ayeba ki déjà ki prophète sikatenda za muta ba science occulte. Muta misala mabe. Akenda ki kosala nini na église na ye. Ce qui ezali cupidité te koluka koteka billet na église a muta ba science occulte. Biso sto sela ki en émission. Nga sela ki en émission, mba ninga banda ko silika. Mais ba yeba ki ke video wana ezali. Wana prise na ba onde ba yeba ki. Mais après wana di kamne comme les femmes tamar. Boye bango sima. Est-ce que akante ki soka te video wana batu ba okotela e batu ba kolanda e batu ba koseplana e akuta nsu na makamni bolanda na video wana es prophète sikatenda na monde na bango ba occultiste aprendre sikoyo na kotiela bino ba video na sabino nini comme une femme tamar après avoir ko divulguer video wana au vu aussi de tout le monde après nous renchérir car le to ou melati il vraiment to ou melati. Ce Nodiez Abili est un fils du diable qui envoûte les églises. Il prie avec des bougies et des encens comme un vrai magicien. Il fait des cérémonies aux rivières, invoquant les esprits des eaux. Il dit qu'il est un alpiniste, mais il fréquente les églises. Il encadre plusieurs jeunes qui veulent prophétiser par l'esprit de Python. Ces jeunes gens sont les faux prophètes qui font des scandales dans les églises. Zabili travaille aussi en collaboration avec le big faux prophète congolais, Emmanuel Luombu. Il travaille également avec le faux prophète kabbaliste congolais, Sikatenda. Il y a plusieurs autres faux hommes de Dieu qui le fréquentent en secret. D'autres se révèlent dans les commentaires de ses publications sur les réseaux sociaux. Zabili est un agent du diable qui vénère les divinités égyptiennes. Regardez la bague qu'il a mis à son doigt.
Et le photographe insiste sur le fait que le monde doit voir ça. Il y a la marque qu'on appelle l'œil d'Horus. Horus est le fils d'Osiris et d'Isis, les grandes divinités de l'Égypte antique. Il se présente avec la croix d'Ankh, qui a une signification magique, qui représente Osiris le dieu égyptien. C'est clair et net que ce Zabili est un magicien. Il se prosterne dans des temples des faux dieux, il ne cache pas sa quête spirituelle diabolique. Il combat l'œuvre de Dieu en initiant les faibles dans la magie. Il est le formateur et père spirituel de plusieurs jeunes faux prophètes, au Congo précisément, dans la capitale et à Lubumbashi, et en dehors du pays comme en Côte d'Ivoire. Ce type se donne le titre de rabbin. Premièrement, le rabbinisme renvoie au judaïsme. Deuxièmement, les rabbins ne sont pas des chrétiens. Église, réveille-toi, l'ennemi attaque même en plein jour. Quelque chose. Tu es confond de 8e rue, mais na résidentiel. Eh! Ouais, 8e rue na résidentiel. Tu fais un petit tour na ngaye, afin de l'écrire, na va dire qu'il y a genre ba prophète quoi. Na wa tu ku fatiki biso o komboni na ni farmalola, so ni farmalola. Ba fanzi wana, mama. Bazomela ba légende. Homme Tamar. Homme Tamar, si. Azomela légende. Basombi ba légende, ba omela ba loboni légende, ba longolo ba papier. Ba longolo ba papier, bazwi biso tona mela ngana mela maltina, bazwi azwi bouchon ya maltina. Acheli kola mulenga légende, azwi mulenga légende longoli papier. Donc so tani na musika au moins que ça maltina ndo que ça légende. La légende. Si on te okinzala, faut que tu places ton écolier. Moi, quand le bureau écolier, le restaurant, mon habitude au foyer, bango, maman, on moi, ça n'a bon marché. Maman, moi, il y a métis, ça n'a bon marché, à ça, à l'amba, fait des accords, restaurant, quand on peut, mais, baya, balia, et tout. On toque de puna, maman, tokenda. Tokote na mutu tokende na restaurant na tolia yé mobala matama wana komo yesanga o tolie tonyeli kasi tokende na chambre comme c'est tokende na chambre nini ngana tokutani ka lelo ata yo moko mais quand to fande wana yezo mela ka légende mais on appelle les continue moka benga senge prière asambele le ka na téléphone maintenant on a légende na maboko non les légende na maboko histoire na betelo na inventé histoire vraie maintenant au cas moi bien au cas ma poto oya maman non laissez jamais et si maté il faut y banana nous on fait tout fanda tout solo là tout mesana et puis après on est hôtel à la suite oh ça va à l'époque on a foutu la kiponza on foutu la kiponza on a petite on a vu que ça la trop serré na combien na téléphone c'est ah non on a battu ba gens ya réseau na yo quitté réseau encore comment on messenger allô Zela pe sur WhatsApp pesa WhatsApp dinga na WhatsApp c'est plus yango natuna nanga commissaire soki tamar na aconsacre ye pasteur oyebi ke yo moto consacre tamar pasteur wa sérieux te non wa sérieux ata mokie te espe mbakadi pasteur ngalasi pasteur frère Patrice Ngoyi Musoko pasteur maman Langi azali pasteur tozota mwana biso Grâce Aimé Koutino pasteur Grâce Koutino kombone tozupe Tamar pasteur ba jova boyoka banzembo ya ba chrétien te bwana raison boyoka banzembo na bango te bwana raison
Ale pasteur nini o azanga maîtrise à supporter la critique te. Le quoi va te critiquer Tamar na mobile na ba yele loko ba yeli biso ko la live na droit de réponse mais on sait la biso live. Po bango pe ba ko lobe la biso. Tamar. Ce qui par exemple c'est pas la quitter ndenge prophète ne ma télémise aki. Ozo bijo yo le bon na télévision te. Ce qui posait la mobile na yo croyance ya ne mais c'est pas ça qui était. Bomona ki ata batoge nini bomona ki asa muta église kabbalistique ba ina besoin yo lo bango na live te comploter avec tous les prophètes francs-maçons comploter avec tous les prophètes kabbalistes biso to lataka toge te biso to lataka croix te biso to lataka kipa te biso to salaka prière ya formalité biso to tangaka Sœur Tamar alobi okozwa 12. Yoka langage ya sœur en Christ vulgaire. D'une vulgarité qui n'en dit pas son nom quoi. Et puis Bible lobby bino faut poser un exemple comme Yesu. Sœur Tamar azolobake ce qui ngai na lobby taille na bomona wa beso za ki Beyoncé za bien est-ce que yo yo peut cet exemple à Beyoncé. Beyoncé za modèle pour na yo oza chrétienne soit disant pasteur. Comme ça va, malili, nazala sous authenticité, n'a pas de vidéo et hypocrisie. L'hypocrisie, c'est la sorcellerie. Moi, je suis authentique, je suis tel que je suis. Ça me maquiller, ça me gêne pas. Je peux me maquiller comme je veux. Sœur Tamar, l'authenticité et la vulgarité sont deux choses différentes. L'authenticité et la légèreté sont deux choses différentes. Tu as des langages légers. Tu as des langages vulgaires. Vous avez des langages terre à terre. Quand des textes no liboso yemba amina boma moto amina no seke. Na bureau yo qui pas président de la République ko ba de boma moto. Oro ba pas moto za supérieur no to ba bokino to ba moto zo respecter ba langage yo utiliser ki wana. Est-ce que ni nzembo wana za nzembo de rombela nzambe mokeli na l'être suprême? C'est quoi ces bêtises hein, Santama? Couple, oh, couple, moi c'est pasteur. Pasteur, on a mobile, des aventuriers. Oui, bateau, on dit ma bino, hein. Ce sont des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Ce sont des gens qui sont faciles à manipuler. Ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Parce que moi, là, Lisa, d'abord, Babylone, on a talent, on a passé. Ce sont les gens qui convaincre le couple, bino, vous êtes des commerçants, pasteur, oyo. Yo consacre Tamar au pasteur. En tout cas, mola souka nzamba tuno bosaba ni bosangana no l'église na Congo ça pena pure aventure. Bato basangana basali cop na bango ba gérer ngo bien ba ino d'église. Yo ka langage pasteur Tamar. Okozwa 12. Alobi na nini mona vidéo ngo ta obi so ezala ki Beyoncé mais bolinga bon mona bien pas l'obéi taille. Toi tu peux avoir comme exemple Beyoncé. La Bible dit et pour exemple Christ. Yo exemple non Beyoncé. Beyoncé à ça misala Beyoncé ça ni peut exemple Beyoncé. Une sœur terre à terre, un pasteur terre à terre, beauté pasteur légère. Ba lobeli bino l'internet ba bosse ça bete boye ko rendre ba compte. Tant niveau ya nini ba pesi bino comme couple fayu. La témoignage no alo kuta. Yo je vona muta bota raté. A boti mwana a tiké en Afrique du Sud pendant 2 ans à zone Afrique du Sud au geta la mwana te muta sala fausse couche 5 fausses couches au boti mwana no lo mwana sominenga na saba oya ngaboye ale na tiki ba mwana mboka mo boye na sali 2 ans na mboka na simba moko ba mose ndota la te na kenda otala été des aventurieux nzamba otuna bino yo biso to ti côté tu es une aventurière ya premier degré te batama nzambe nanga Congo mawe bino ba mama guerre bino so bino ko mokota ma mingi ya box ba samba mbuisoni ba yemba na ndenga bien ba tomzo yo pe bazu ale moloto ndenga ze wa dorenza ba zinzemba ale moloto bazu batie yo bazu nzemba deni ngonde ba tetama bazu sur leur mongo ba tetama mawe ya omona mwasi soki Tamar so ba obenge nani yo soki Tamar so nani boni bino boye koyo Tamar yo na mobali na yo Tamar yo ko loba na pasteur Sikatnema yo ye makambo nzambe lobi
Tamar so ba bengo na wana respecté oui que yo pino na respecté na fata de respect toi en tout cas président Fati quand on a l'église ya la poko yo femme Tamar na mobali na yo wana na mobali no wana ba escroc bo sasinga promotion bo futinga na mbongo na nyonso te bo futinga mbongo ndambu bo yamba su téléphone tel ko la 100 euros ozo ya yo de Tamar yo ko le bananema yo ko le bana pasteur Neema pasteur Neema yo bi batu combien pasteur Neema bikisi na mboka na biso yo Tamar miracle nini yo so sali yo ko fanda ata ba mari mi samba za na manque respect bo ete que son âme repose en paix yo Tamar yo okenda sani na église ya Neema yo Tamar okenda sani na église ya Neema okenda yiba Neema makambo na kisi obino soki na Afrique du Sud okenda yiba Neema makambo yo nani yango Neema ko obi combien de batu oyo pasteur Neema apôtre Neema abikisa yo mutu na eza na ni mutu na eza na nyei pour ton information yo Tamar mutu na eza na nyei ya ne loko malonga ya bonzambe te ngana lekio onction ngasi ko na loba no na ozela makwanza regardez-moi cette bande des escrocs nani en tout cas ata ba mama lo basama makambo te yo Tamar yo soki ba bengo nani comme nanushi soki nanushi Tamar yo tan les anzamena ata mwasi a des fois oyo yo yebi ba miracle papa sikatenda sala Neema koli na bonzambe yo koli na kati ya banda na ba bar na ba terrasse yo penza yo fungoli munoko na wana ezo prédire que des insanités ozo sambela pour na malheur ya peuple de Dieu Yesu na biso oto sambelaka babambi mabanga na kati ya croix ba père limbisa bango po ba ba sala te mais ba tie makonga mais yo so ba batuka ba oloba na ba bima makwanza yo vous croyez que vous connaissez la Bible? Tapotez le live, mettez le like. Vous croyez que vous connaissez la Bible, vous? Yo Tamar na mobali no bino boyebi Bible. Non. Yo kolba Neema te. Yo kolba na homme de Dieu comme Neema te. Ba miracle Neema sala yo tata Tamar. Oyebi motema na ngezo suka pona promettre pasteur na finga soute. Po degré na ngana fingo papa Tamar. Ndele ngana fingo ba défaut. Mais nzambe limbi sanga. Na ba no finga su ba défaut te. Ta escroc yo. Yo en tout cas na oloba. Moi petite vidéo wana bomoni wana. Ebimi lelo. Lelo ka vidéo wana ebimi. Lobby femme Tamar na mobane bazaki na live. Mobala femme Tamar ayebisi bato. Bokata parti au bo publier. Ayebe que so bato publier on aroya ko bimisa skoyo. Oyo sikoyo vidéo oyo. Parce que zaki déjà na groupe na bango. Bato bazaki na groupe na bazaki na ngo déjà ku depuis kala. Ils en avaient. Yango lamba la femme Tamar bande ko loba na ba précision. Parce que bébé que biso bata réseaux sociaux to rokata ba parti wana atosa nini to publier. Tellement to publier qu'en lobby pour alaxa batu ke ye azo sambela nzamba solo prophète Sikaten daza aosambela nzamba ba occultiste aza mutaba science occulte ndesko ba bimisi video wana ba bimisi pena photo o bomoni oyo photo e bimi tango biloko o nyonso e bimi na mutu ya femme Tamar ayebeka ki soki bimi batu nyonso ba changer ba version de fait na bango batu nyonso ba côté la e ba oui tu as raison au sala ki bien ndengo boya ki asimba mutu na yo il fallait ki pas simba mutu ne fallait ki pas sambela pona yo d'ailleurs tu as raison mais curieusement malgré que vidéo o ebimi ngai personnellement son na sala banalise na awa na zalaka au milieu du village hein, je parle je donne les avis voilà pourquoi très souvent na yaka na ba vidéo ba to kabola ba idée ngamona kokate ngamona kokate ngamonde na zabwe na mayele koleka bino te bino botala biso boleki biso na mayele yango na mona toujours na imaka toujours ba commentaire abatu na sepelaka nango parce que tozawa tozo partager nga na lobby yo commenter tozo partager nga pe no yekola par expertise par enquête
Na ba commentaire nyonso na tangi. Après que po vidéo oyo na otuti la bino kuna. Ce botali bien. Et na TikTok te. Eza na TikTok te. Po vidéo wana eza top secret. Quelqu'un l'a fait avec des photos expressement. Ba bomba yango pour moi bimezate. Top secret. Et ça en TikTok te. Soki vidéo oyo ekoma na TikTok. Ekoma po mamu na mona ki asalaki ngape na sali. Ba kokata awa to ba kati pa mamu ba tie kuna na TikTok. Mais vidéo oyo eza na réseaux sociaux te. Siko batu question na bango mingi ezali. Femme Tamar, si tu savais que le prophète Nehema Sikatenda était un occultiste, qu'est-ce que tu étais parti faire dans son église? D'autres personnes disent que non. Akende ko sale lo côté. Sale wana ezaki sale fala ki yabeta concert na ye. Akende ko sala expertise na ngo aluka yeba. Elo ko songolo e uzala place boy. Elo ko pakala e uzala place boy. Nde komona convention soki conférence ezaki wana ina prophète Nehema Sikatenda. Ndalobi Nehema Sikatenda za prophète congolais. Na kota na luka pena te kaba bien nanga. Kota ki esprit amoniye. Bon, selon bango koto esprit ya Nzambe, koto esprit ya Satana. Esprit ya Satana ya prophète Nehema Sikatenda emoni ye prophète Nzambe. Elingi ebenda ye onction. Batu question liboso batu balobi. Eloko nina kende ya kosala kuna soki ayebaki ke prophète Nehema Sikatenda aza mutu ya ba science occulte. Eloko nina kotelaki kuna po normalement makolone fayaki pa ekota kuna. Po batu wana oyo nyonso bayaki wana bayaki po na prophète Nehema Sikatenda na ba science na ye. Wana question liboso batu ba otuna. Question mi balé batu bon question teme constat. Balobi. Oh maman, tu avais raison. Yakobo ya mutu atia yo loboko. Mais so talipe vidéo wana bien. Prophète Nehema alobaki te katia yo loboko. Abaki ka alikali boso asambela pona yo. Batuna ki oka question. Oza pasteur, tu n'as pas répondu à la question. Tu n'as pas répondu à la question. Naza femme Tamar. Na ekote kaba bien nanga pona concert. Quand tu sais que toi, ton esprit est supérieur à l'esprit de divination, esprit Amabe, esprit Akindoki, esprit ceux qui a songolo pakala. Oh, comme orgueil poigné. Aux en autorité spirituelle, aux quoi intercéder, aux sol nae, ceux qui biso ba chrétien, to banga ba occultiste. C'est que nzambe na biso salate. Parce que nous avons tellement peur. Attitude na yo envers ye nde sali ke batu baloba le pona batu ndenge na tangi ba commentaire ndenge na sali sondage nanga balobi pourquoi venir exposer makambu na ye tika na makambu na ye azala na ba science na nzambe mutako juger ye. Mais yo, en tant que chrétien converti, attitude nini osalaki liboso na ye. Attitude nini osalaki liboso na ye. O respecta ki était. Pona attitude no wana ya onde zopesa yo tort. Bandimi o baya bza na église na bza bandimi na yo te. Bza bandimi o bayela ki prophète Nehema Sikatenda. Tiko yo okobudeye et pas na okobudeye place o ya sala ki po na minute on a c'était lui qui était en possession ya saluana. Yem tazaki na possession ya saluana yende muto azo dans na minute on a le quoi yem tazako sel na minute on ezaya ya ye. Uzaki na droite.
Et le fait que au bimisi vidéo wana o exposé bon selon Batou non on va toujours non on va toujours Batou non peut sa vie nanga sima selon Batou balobi au salon on intention ni ya ko humilier ye pas peso raison et tu penses que comme tu as fait comme ça là Batou peso directement raison Batou ba maman que ça li bien ya on de longo les attitude na yo ya on de changer makamba ba ba pona mobali na yo parce que na minute yo mobali na yo na réseaux sociaux vi na ya sala ka ebimi na poisa na ebité so na retrouver vidéo mais na souhaité pété parce que na komara loko a femme Tamar ye moko ke na bimisa ya kuku ebima na poisa parce que ngala nzuzo na ngaka o eza déjà na réseaux sociaux à part vidéo oyo nde uti penda na groupe ya WhatsApp ba femme Tamar ba bango nde ba bimisa yango expressement po bino bo ndi mangate ke prophète ne masikate nda muta ba science okit tala. Mais en passant tout le monde a pasteur Marcelo na batu mo na photo penda ba latisi ba biloka ba franc-maçon. Pasteur Marcelo ka moko kaka Marcelo tuna sur moko il y avait une vidéo et sur kilaka ba ne moi ka ndenge mndi bo monika oboe relativement pasteur Marcelo penda et lamba penda non il lamba tes azana veste mais le chaînette était des francs-maçons babiloko banini batiango d'habitude ceux qui ont ba montage mon sophistiqué je n'ai pas dit que prophète ne masikate nda mutu ya ba science pour ane bimi et na réseaux sociaux mais na lui kaka exemple wana ya pasteur Marcelo bima penda bon to nga na mona yango ba bimisi pasteur Marcelo. Je me souviens même ba période wana il était vraiment très triste que ba la tiema quand ba groupe ba franc-maçon et tout. Même pas plus tard que 2 mois passés, il y avait encore une dame qui était venue faire la prophétie pour dire que pasteur Marcelo azam taba science yem talexi moi si nae d'ailleurs moi nanae à moi si yami balé ndem tazui reine place au mama Blanche Azalaki nde ba pesi yango mwana wana tout ça là. La fois passée tout le monde a voice moko sur kilaka ya pasteur Moïse Mbiye. Voix penda pasteur Moïse Mbiye ko aolinga fi moko boy soit disant fi anga bande ko enregistrer mais après balubi ke ezaki montage na monde lelo ndenge komi sophistiqué na troisième kit wana bako créer pe msupe mutu msupa zaki pe wana na kit wana parce que ndenge na omonela prophète ne masikate on dirait azaka na photo ka moko wana moko ka wana kaka bon batumsu ba lobby ngana lobaka ba hypothèse avant nanti la bino mambe comme les femmes Tamar après vidéo wana pour azui pe ba critique afingami après vidéo wana na mawakutu ngako na préférer qu'il fallait qu'il se taire nzambe na ye oazo sambela bundela e parce que nous a contre femme Tamar te nous a contre ba réaction na e comment est-ce qu'il est en train d'agir. Na kiti wana na ndenge po na ba nini so moni photo ka moko nde to moni prophète ne masikatenda na kiti wana boko msupe mutu msupe mutafanda kiana bako na ba monde lelo ya ba technologie bako kata et puis ba tiepe bien on dirait payer mais yepete tout comme bako longole pe côté mususu ba yene pe na kiti pe ba tie na ba fandi sepe wana ka po ba salirie oye bande ni keza montage. Est-ce que c'est sur base de photos comme ça qu'on doit directement qualifier quelqu'un d'appartenir dans un monde d'occultisme? Point d'interrogation. Est-ce que c'est dans la pratique on peut dire que toi dans ta science occulte? Point d'interrogation. Est-ce qu'attend qu'un enfant de Dieu, c'est comme ça que vous devez exposer bato o baza ba faux? Point d'interrogation. Depuis que prophète Joël Francis Tatou assemblé la bande à kabbalistique elle a bateau abracadabra des histoires comme ça jusqu'aujourd'hui il continue à prêcher
il continue à prêcher. Il y a plein d'exemples. Quand Wale so balbaza mutaba science babimisaka vidéo moko boye kuna na mboka na bango kuna ba mone so na cimetière et maka je crois ça na ba 2016 ou 17 comme ça là. Et bimaka mais lelo azaka wana. Parce qu'on a dit que l'attitude que tu as présentée devant un homme, c'était pas une bonne attitude. Tu dois aller jusqu'au point ko kundelo ko bimisa. Ou ezelo ko peut-être et koki koza la montage parce que je n'ai pas confirmé ça. Na ko epe ko le baté que azam tabasian parce que na kangi était avec la technologie d'aujourd'hui. Ba ko salope lo ba tipende longno mais na seza yote. Ba ti opena mutakle ba monter le mo boloko mais yote. Mais yote. Femme tama, il faut être prudent. Bible le but, soyez prudent comme le serpent, humble comme la colombe. Ce n'est là ne pas dire que si tu es exposé les prophètes Néma Sikatenda directement, tout le monde va te... C'est que tu sais comment est le ça loana et ça Oluka a raison. Oluka ne raison, pas personne de raison. Mais sur Oluka raison na batomokili ba pesa batu raison te. Batamokili ka bangwana ba changer la Yesu, batonga ka ba indime la Yesu, ba on peut ka ba changer. Nalanda pasteur a Tom Sabi kolanda opinion ba tuto sala berere rebelle na vie. Soko ebi koza dans le bon, reste dans le bon, Dieu va te défendre. Ne cherche pas à te défendre toi-même parce que oluka muta peso si on sonne zaka oluka ba peso raison. Dans tout ça là, prophète Néma Sikatenda lobi loté. Et il ne le verra pas. Parce que depuis Naeba prophète Néma Sikatenda depuis papa na kufa, natikala ko kaina ba scandale te. Ni sexuel ni yabani natikala ko mona été. To na mona te na yoka te. To mona te. Deza moi pas bat bandi mango ataza nango eza pas bat bandi mango. Sagesse et les kakanyoso. Donc, tu as une vidéo de Sassi Femme Tamar. Ressaisis-toi, il est encore temps. Na monde à l'éloku tu okoya, science qui te comme on a TikTok wana. Mutako baba porte-monnaie magique, astuce belé comme na TikTok ba fille bazo sala. Vous pensez que quand vous exposez comme ça là, les gens vont écouter directement, vont salir les prophètes. Tu te salis toi-même, maman. Tu salis toi-même. Bolanda ba vidéo. Boyo kande bat ba olobe la femme Tamar. Ou boyo quand on a pas si. Na respect nyon suezate. Ata bo exposer mout bébé ne bo gagner ka respect wana te. Ata mtonga zape na ba science occulte na ebi ne pe bo gagner ka place wana te. Finalement vous avez encore perdu. Maintenant après cette vidéo, et le roni ne koya après. Qu'est-ce qui va arriver après? Demain encore on aura encore quoi comme sujet? Tous en a sujet net yandengeni. Point d'interrogation. Bolanda vidéo nga pe na Holanda na bino bolanda. Ana sepela na ngai on a bando tolo depuis kala boina boy bonza fatigué to vanda quelque part to mais la moi quelque chose. On a dit problème izati. Na moni azaka moi mobile. Izati to ko mais quelque chose. To e ko fanda moni 8e rue mais na résidentiel. Ouais, 8e rue na résidentiel. To fandi ngana petite on na ye afandi na bekiri na wa zaki kiri ya ba genre ba prophète quoi. Na wa to ku fatiki biso o komboni na ni farmalola, soli farmalola. Ba fandi wana mama bazo mela ba légende. Homme Tamar. Homme Tamar si azo mela. Légende ba omela ba loboni légende ba longolo ba papier ba biso to na mela ngana mela maltina bazui azui bouchon ya maltina atie likola mulenga légende azui mulenga légende a longoli papier donc so tani na musika au moins que ça maltina ndo que ça légende mela ba légende ti o to kinzala faut to place to ke ko dia mo ka ba lo bito ko lia sur restaurant mon habito ko ko yeba mo mamu ngele mo sala na bon marché papa mo ya métis wa sana bon marché asala alamba fait des accords restaurant tata ko mo me ba ya ba lia ka etu o to kende kuna mama to kenda
tokota na moto tokende na restaurant na tolia ye mobala matama wana komo yesanga o tolie tonyeli kasi tokende na chambre kabisa tokende na chambre ndeni ngana tokutani ka lelo ata yo moko mais quand tu fande wana yezo melaka légende mais on appelle les petits mouvements ka benga senge prière à sangele le kana téléphone maintenant on a la légende na maboko non les légende na maboko histoire na betelo na inventé te histoire vraie maintenant au cas bien te au cas mapoto oya maman ne laissez jamais et simbate il faut y banana nous en fait to fanda to solo là to mesana et puis après on est hôtel à la suite oh ça va à l'époque on a foutu la nati poinza on foutu la nati poinza on a petite ça on a vu que to ça la trop serré na combien na téléphone c'est ah non on a battu ba Jean ya réseau na yo quitté réseau réseau encore comment on messenger allô ah Zela pe sur WhatsApp pesa WhatsApp tenga na WhatsApp c'est plus yango natuna nanga commissaire soki tamar na aconsacre ye pasteur oyebi ke yo moto consacre tamar pasteur wa sérieux te non wa sérieux ata mokie te espe mbakadi pasteur Ngalasi pasteur frère Patrice Ngoyi Musoko pasteur maman Langi azali pasteur tozota mwana biso Grâce Aimé Koutino pasteur Grâce Koutino kombone tozupe Tamar pasteur ba Jova boyoka banzembo ya ba chrétien te bwana raison boyoka banzembo na bango te bwana raison ale pasteur nini o azanga maîtrise à supporter la critique te lokola bato ba critiquer ye Tamar na mobali na ye ba yele loko ba yebi biso ko la live na droit de réponse ba on sait la biso live po bango pe ba ko lobela biso Tamar ceux qui par exemple sepela quitté ndenge prophète ne ma télémisaki ozo bijo yo le bon na télévision te ceux qui bozali na mobali na yo croyance ya ne me sepelisa qui était bomona ki ata batoge nini bomona ki asa muta église kabbalistique ba na besoin yo le bon na live te comploter avec tous les prophètes francs-maçons. Avec tous les prophètes kabbalistes. Biso to la taka tojite, biso to la taka croate, biso to la taka kipate, biso to sala ka prière ya formalité, biso to tanga ka Sœur Tamar alobi okozwa 12. Yoka langage ya sœur en Christ vulgaire, d'une vulgarité qui n'en dit pas son nom quoi. Et puis Bible lobby bino faut poser un exemple comme Yesu. Sœur Tamar azoloba ke soki ngai na lobi tai na bomona ba beso ezaki Beyoncé za bien est-ce que yo yo peut cet exemple à Beyoncé. Beyoncé za modèle pour na yo oza chrétienne soit disant pasteur. Comme ça va malili nazala sous authenticité na balusa ba vidéo ya hypocrisie. L'hypocrisie c'est la sorcellerie. Moi je suis authentique, je suis tel que je suis. Na koki obima ça me maquiller, ça me gêne pas. Je peux me maquiller comme je veux. Sœur Tamar, l'authenticité et la vulgarité sont deux choses différentes. L'authenticité et la légèreté sont deux choses différentes. Tu as des langages légers. Tu as des langages vulgaires. Vous avez des langages terre à terre. Quand des textes non liboso yemba amina boma moto amina no seke. Na bureau yoro qui pas président de la République on va des boma moto. Oro va pas moto za supérieur, non pas boki, non pas moto respecter ba langage yo utiliser ki wana. Est-ce que nini nzembo wana za nzembo mto koyembela nzambe mokeli na ye l'être suprême? C'est quoi ces bêtises hein, Sœur Tamar?
oh benga couple moi c'est pasteur na mobali na des aventuriers. Oui bateau bondi mabino hein. Ce sont des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Ce sont des gens qui sont faciles à manipuler. Ce sont des gens qui ne sont pas intelligents parce que moi là Lisa d'abord Babylone a bien natala on a passé. Ce c'est leur convaincre mutu na ba couple bino boza na ngwana. Vous êtes des commerçants boyo lorambongo. Pasteur Oyo, yo consacre ta marque au pasteur. En tout cas, moi la souka nzamba otuno boza ni bosangana no l'église na Congo c'est une pure aventure. Bato basangana basali cop na bango ba gérer ngo bien ba ino d'église. Yo ka langage à pasteur Tamar. Okozwa 12. Alobi na nini mona vidéo ngota obi so ezala ki Beyoncé mais bolinga bon mona bien pas lobi taille. Toi tu peux avoir comme exemple Beyoncé. La Bible dit et pour exemple Christ. Yo exemple non Beyoncé à ça misala Beyoncé ça ni peut exemple Beyoncé. Une sœur terre à terre un pasteur terre à terre beauté pasteur légère. Ba lobeli bino l'internet ba bosser ça bete boye ko rendre ba compte. Tant niveau ya nini ba pesi bino comme couple fayu. La témoignage dans le kuta. Je veux dire, à Botimwana, à Tiké en Afrique du Sud, pendant 2 ans, à Zone Afrique du Sud, au Geta la moine. Mouta la fausse couche, 5 fausses couches, au Botimwana, non, le roi moine, Sominenga, la Saba, Oyangaboé. Allez, na Tiki, ba mona mboka moboé. Na sali 2 ans, la mboka, na simba, moro, c'est dans ta laté. Na kena otala été des aventurieux. Zamba, otuna bino. Yobiso, ton petit côté. Tu es une aventurière. Il y a premier degré. T'es batama. Eh nzambe nanga Congo ma ouais bino ba mama guerre bino so bino mokota ma mingi box ba samba mbuisoni ba yemba na ndenga bien ba tomzo yo pe ba zu ale moloto ndenga ze wa dore nzambe ba zinze ba ale moloto ba zu ba tie yo ba zu nzemba deni ngonde ba tetama ba zu sur leur mongo ba tetama ma ouais ya omona mwasi soki Tamar so ba obenge nani yo soki Tamar so nani boni bino boye koyo Tamar yo na mobali na yo Tamar yo ko loba na pasteur Sikatnema yo ye makambo nzambe lobi Tamar so ba bengo nani wana respecter obi ke yo pino wana respecter wana fata de respect toi en tout cas président Fati katana ba église ya la poko yo femme Tamar na mobali na yo wana na mobali no wana ba escroc bo sasinga promotion bo futinga na mbongo na nyonso te o futinga mbongo ndambu bo yamba su téléphone tel ko la 100 € ozo ya yo de Tamar yo ko loba na Neema yo ko loba na pasteur Neema yo bi batu combien pasteur Neema bikisi na mboka na biso yo Tamar miracle nini yo so sali yo ko fanda ata ba mari mi samba za na manque respect bo ete que son âme repose en paix yo Tamar yo okenda sani na église ya Neema yo Tamar okenda sani na église ya Neema okenda oyiba Neema makambo na kisi obino soki na Afrique du Sud okenda oyiba Neema makambo yo nani yango Neema obi combien de batu oyo pasteur Neema apôtre Neema abikisa yo mutu na eza na ni mutu na eza na nyei pour ton information yo Tamar mutu na eza na nyei ya ne loko malonga ya bonzambe te ngana lekio onction ngasi ko na loba no na ozela makwanza. Regardez-moi cette bande des escrocs. Nani en tout cas ataba mama lo basa makambo te yo Tamar yo soki ba bengo nani comme nanushi soki nanushi Tamar yo tant les anzamena ta moi sur des fois oyo yo yebi ba miracle papa Sikatenda sala Neema koli na bonzambe yo koli na kati ya banda na ba bar na ba terrasse yo penza yo fungoli munoko na wana ezo prédire que des insanités ozo sambela pour na malheur ya peuple de Dieu Yesu na biso oto sambelaka babambiye mabanga na kati ya croix ba père limbisa bango po bayibe ba sala te mais ba tie makonga mais yo so ba batuka ba oloba na obi babima makwanza yo. Vous croyez que vous connaissez la Bible? Tapotez le live, mettez le like. Vous croyez que vous connaissez la Bible, vous? Yo Tamar na mobali no bino boyebi Bible. Non. Yo kolba Neema te. Yo kolba na homme de Dieu comme Neema te. Ba miracle Neema sala yo tata Tamar. Oyebi motema na ngezo suka pona promettre pasteur na finga souté. Pour degré na ngana fingo ma papa Tamar.
ndenge nga na fingo ba défaut mais nzambe limbi sanga na ba no finga su ba défaut te ta escroc yo en tout cas na oloba Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.